affaire ya Koffi Olomide na Fally Ipupa na eto mekano ko solola yango ensemble ngana bino batu bolinganga bolanda ba analyse nanga bola ikebo partager vidéo massivement bana mama nazana toujours pona ko sela bino ba analyse kaka ndenge zalaka webi kitasi de Bundesliga ni contre ni pour je suis là pona ko sela bino ba analyse affaire likambu ya ba live o esalamaki ya Koffi na ya Fally ya ba anniversaire. Fally a fêté anniversaire ya You Arena, Koffi a fêté anniversaire ya 38 ans ya Quartier Latin. En tout cas, ça s'est fait vraiment parce que 38 ans, ils ont vraiment ébélé. Et Fally pour papé, en tout cas, pour na You Arena nae, bravo nae, félicitations nae pe, parce que You Arena wana, ils ont sali ya munene. Ils ont sali moko tango betaki, en tout cas, journée ngwe ningi saka mokili, boyebi kezaki journée oyo. Batu mingi bakombata misusu bazalaki ka après po bayaka kosala ka trouble tout le monde a boketu na voiture na nzela azo finga tout le monde a pe avant un jour fallait abeta concert on a boketu nde bandai ko lakeli mabe akendaki tina cimetière ko lakela Fally mabe pona You Arena biso tout le monde qui parce que TV et radio te mais Dieu est grand abeta concert ne le kai bien batu balakse maki bazaki na nsala ya ba concert balakse maki bazaki na nzela ba concert parce que ce qui bazaki na nzela ba concert te balinga batondisa salle wana te salle wana etondaki vraiment 40 000 personnes si je me trompe pas surtout au bazaki vraiment na nzela bayaki on dirait le quoi ezaki vraiment journée moko boye ka pona ba wayo te mais pona batu surtout ya poto basepela po ba concert banda esuku beta na kati ya poto te Fally abetaka na Bercy tout monde a ndenge ko tumba ndenge kenda kezonga ki na kati ya Bercy ayeko beta na You Arena assurance ezaki enani contrôle vraiment tout le monde ezaki vraiment makasi na Paris wana surtout ezalaki wana kapo esimba bana mama tout le monde pe esimba ki elekai vraiment kitoko concert yango en tout cas vraiment c'est tout le bakeleka mabeto alukuta donc Fally ezalaki vraiment na droit ya ko fêter un an ezate que parce que betaki You Arena bato beta ba concert ba fêter Fally abeti You Arena ezali salle oyo non na ebite so ba musicien so congolais ya Congo Kinshasa so ba si ba beta yango so pe ba beta bokomi na ba commentaire ezaka lokuma mboka donc ya fetaki siko ilo na ko sololizani to mona ki na ba view Fally abetaki plus de 24 000 views na TikTok abetaki 24 000 views et moi bato bazo kita ba o matametolo bana via likolo abetaki ezaki 24 000 views donc ezalaki vraiment opesi mbwa aboyi mutu nyonso biso tout ozalaki wana tozokoma Fally ebwakanga ye tozokoma biso wana nyonso to Fally ya kobeta pe na ville na biso ya kobeta na ville so donc tobandai kokoma koamuser pe galerie na nani na bango tomoni na ba faux compte pe misusu compte tomoni na ba keina e ba kombo na bango bimi ezotala donc ezalaki vraiment live moko ezalaki vraiment kitoko makasi lobi nango toye komona Koffi ayeko sala pe ya yepe live na ye donc alandi Fally te faut to lo ba vraiment makambo comme il faut eza coïncidence po il faut c'est likambo eza vérité faut lo ba vérité ba na mama omoni nga azali analyste nazana pona ko lingaka te ke na pencher na to na kende côté modo na osola vraiment nde likambo ezali Koffi ayeko sala analyse na ye analyste Koffi ayeko sala live na ye live a Koffi oya sali abeti o ngata sina mona ki na epeso na simanange mataki tina zalai wana na live na bandi bomoni peke na zana na tia pe na page nanga abetaki 1200 personnes à 1300 personnes mais baton bande ko kita bazaki pe vraiment fixe te o Koffi abetaki yango wana likambo ba view wana eka ya view ya ba view o Fally asali na nina na You Arena ya anniversaire na salaki na anniversaire à Quartier Latin à 38 ans et car ya ba view wana esali moi polémique batu ba comme ko sala collage ba kangisi ba view ya Koffi na ba view ya Fally po to batu ba sala ngo polémique nga na lobelo mo sur yango bomoni ne to viva nde to zalaka mutu surtout na mokili azaka na tana ye o asela likambu na ye so etane koki sili okomi ko forcer no kaka po zala kaka eza normal Koffi tango azalaka Koffi na bandona un quelque 96, 97, 98, 99, peut-être tiba 2000, 2001, 2002, je ne sais pas. Koffi azaki Koffi. Peut-être tango na Android pe zalaki te ba profiter na ngote. Donc, le quoi ba profiter na ngote na ba combattant de bakanga pe ba musique.
esali ke bango pe tango na bango eleki eza normal toti kotia ba polémique ke alandi Fally parce que Fally asalaki live na nani asaki live lobby ko sala lobby nango te bana mama to ba vérité ke e coïncider nango kaka e coïncider kaka parce que Fally asali live na epona ena na ya yo arena etombaki jour wana lobby nango pe quartier la tape e kokisi 38 ans et c'est belé ça c'est fait ce que le Kofi a fêté na ba musicien na ba mission de ba yebanité peut-être on a pe esali pe nanité esali paga été donc esali best pour ba musicien Kofi eza mana ndenga mabete na ndenge analyse to yebi bango te to yebi ka sindi to yebi peut-être pourquoi Kofi Olomide a bimisa sous ba musicien ou bien ezo simba ndeli sous peut-être par rapport au à âge par rapport au à temps par rapport au à qui soko koli to yebi te ya mwana peut-être que moi ça peut-être que base exacté pour Kofi na nina sindi to mona bango tellement trop to mona rabona ba vidéo tellement trop batu basi ba comment mona normal même ba sali live ba mona normal mais sauf peut-être que Kofi a invité qui par exemple ba musicien oyo ya ba quartier la terre oto ebi ba kombo na bon net ba Jordan Kousa ba Borompela ba nani ba Doha Congo ba champion esthétique ba Binda Bass ba CNN omoni groupe wana kanya surtout soki abayaki peut-être ba somono bamboshi ba ko sala sko live bana mama ata so fallait azaki tena chose ko faire ngako matena ba 10 000 personnes boyebi le pourquoi parce que batanga batala ba ancien wana batala la joie de vivre au ba ko l'accepter et pas ancien patron na bango alingazwa batu mais Kofisko yesiko stratégie wana na ebité peut-être ba ancien na ba kabwana vraiment mabe et loko nini sala ke ba majorité ba kabwana mabe ba wela nini ba bebana pourquoi et loko nini leka toye ba répéter tout le monde a kaké mingi ba commence à saler à longo et saler émission mabe ay ko loba si Kofi mabe moroboy peut-être que Kofi faut aluka arranger to akuta na ba ancien wana baluka babongi sabatika en bon terme de façon que s'occuper à sali mo ba anniversaire ne boy ndenga invitera ba anniversaire mo ka sala o Fally ayaka bo mwende sala beze nde balobela rango donc pour azonga na eloko na zonga na mo actualité wana parce que yena kuna sindi to mona bango déjà donc or lo ba mona bango te akosi bazaka mingi toujours na kata réseaux sociaux ba mona na déjà trop peut-être comme déjà vu but bazaki peut-être na besoin ba mona ndi ba musicien parce que ba musicien na ma trop ko fait peut-être carrière et qui déjà na suka ko ta déjà na 70 ans kalaté peut-être année prochaine ou bien année nani mususu kuna 2026 à côté na 70 ans déjà peut-être donc AGCK ba musicien na ba o bazo yemba na ba profiter tenga na ebité so ebino boyebi bango so oyiba comme na bo komi na ba commentaire ponga na tikali ko yeba bango te eza nango sans polémique pour bino bozala mta sala na liste alobi vérité comme que longwa kuna etali otetika Kofi kimia non Kofi aza légende mboka na biso asali mingi na mboka na so 38 ans eza mebele a bercé pe bo jeunesse na biso eza banzembo lokola ba V12 wana ba aspirine on fallait kutu na kata ya live wana beta ba aspirine peut-être ngai sala pe vandisa bato omoni banzembo to yebi banzembo kitoko a beta nyoso to wana ngai sala vraiment bien soka beta ki yango Fally a aussi l'époque na ye faut boye bango eza vraiment époque na ye donc mupepe bakanga yango te mupepe soki ye ata bozibo ambale yango na scotch e osimba te Fally aosala siko époque na ye ezali ke so asali eloko nyonso tu eloko nyonso tu il faut bato basimba yango etalama il faut epambwama parce que eza époque na ye jour ye pa okola bato asika pe baoya bafali pe baoleka moto akotelema libela place moko azalaka te ka nzambe moto akotelema libela place moko Kofi il faut premièrement nous accepter que époque na ici eleki nalanda ki eloko moko alobi ke 38 ans de succès style auto akana succès te eza succès te mais eza ke parmi nde ba vie ya mikolo ba vie na biso ya mikolo neti banyoka longo ba kombo mususu peut-être ngana bosani bango baza peut-être ba baisser ba tiki minduki na se ba ko kasuko sa su musani banda osana kalate batikeli ka Kofi ye moko mais na succès ezami ba jeune tu baza kati ya terrain wana il faut tout ba vérité nde likambiza toti kana biso ko comparer Kofi na Fally parce que Kofi asaka déjà époque na ye Fally siko aosala ya ye yango fo mona ka ke écart même ya ba view ezalaka ndenge ezawana problème ezaka ke Kofi il faut accepter na ekake
et comme isko époque na bien ba jeune ngapi na sala ki yanga époque et ça là waouh et ça là bien et ça là vraiment bien ma casse mais tout tika ko coller que ça va collage que pour la nombre fallait botter non fallait aussi l'époque naie en plus de cela fallait a ko beta ba concert tamboli na tourner en Europe mobimba musicien mo na Congo na éviter pourquoi ba musicien na so beaucoup ko sala ngote so betika sali moko esilo zongi Congo abubia histoire elali mais fallait azolandisa abeti ba concert tellement ebele batu ba olobele mingi yango wana taso alinga sala loko batu ba oyaka kotonda ba kotala parce qu'il fallait juste à présent ba tourner na ina isilité tourner américaine ezozelaye omoni na kati ya Europe pe isilité biso kutu bata bundes tozaka na galère ya musique ba musicien bakota kati bo finga so bata bundes toza ba mboka te bino bata bundes bozaka na poto te so tozaka na lola na yeba te poto za la kaka France donc mbalo fallait kutu ay ko valoriser biso na bundes a kota na bundes po beta na deux villes na kati ya Bundes na kati ya capitale na so Berlin na Düsseldorf donc il a valorisé quand même biso en tout cas et ça li pe bana Bundes ka kitoko makasi ka ndenge je ekendaka donc c'est ça bana mama yango na ki to partager na biso na bino elongo to tika na biso to bossa na babilo kwana ke o Kofi boya landi fali alandi na fali te Kofi a 38 ans pesé belé bana mama koko sa âge ya 38 ans et ça tsaka te bamsou bazwa chance koko sa ba âge wana ba 38 ans te siko musique ko 38 ans a fêté te poani so ke tomber ndenge tomber nzela mona yuari na fali a fêté yaye a sepeli yaye Kofi pas sepeli yaye sans to lukato comparer ko alandi fali te on a zana d'accord te alandi fali te fait Kofi a fêté na ndenge na fali a fêté na ndenge na sauf ka ke fali au c'est la époque na siko za époque na aussi lango donc fallait à profiter penango succès éphémère ils appellent battu nous au monde à sali succès nga chroniqueur du jour nga chroniqueur de l'année chroniqueur du moment ngande makambo nga analyse du moment suka balekana lokwa mupepe bazakari baba se batika balekana lokwa mupepe donc makambo te za nango bongo za éternel te ekoza pe un jour pe nani mutu mususu pe awoya asali succès aleki to mona Zakari baba sweta zaka soka simbi tige boye ngai Zakari ngamba boye lo Zakari asila na ye eleka nango époque na esila akoma ne peut-être ka kwa mbuye kwa musée galerie mais consciemment ye moko ebike ye vraiment aza susu na kacha parmi ba chroniqueur oyo ba osala bazo ça ba impact na kilelo te donc to il faut que to acceptaka ke to kogi pe ko sila lobi na biso to acceptaka pe ke ba lelo to tikeli pe baleki eza nango modèle wana bon biso lo bato bafinga rapinga na ba commentaire ta ye kuna zanga succès yo kutu ba chako na ba page te tala ye kuna ka lo ba makamba batu ta keba na yo ndumba sala boye zonga boye bafinga na bango omoni pour dire que un jour pe bon mon appelle tassi de Bundes kombe komi ko makolo ba mape partout et comme appelle que au salé l'époque na yo mais tant on a nous panier na yo komi pembeni te panier ne baloba kezo circuler na accepter ndenge ozali c'est ça fali pupa nzambe apesa ki liboko tant kaka bandi carrière na ye ti lelo azosela nanu époque na ejo pe koleka otikela pe ba mususu donc ekendaka nango modèle wana bongo donc c'est ça Kofi a fêté qui 38 ans fali a tombé et coïncider a fêté pe yuare na ena na na nanga oboya yuare na wana modèle boketu ala kila pe fali mabe na cimetière a paloli makolo en tout cas congolais a kamte mabe ndeko na biso moko me bazola kele mabe bat mususu ba osepela fali aller sabana na musique mais poka kaki ko beta yuare na to mona rande bat mususu ba telemela ka ba finga ka asali le côté asimbi politique te kaka po ayaki na musique mais lelo yo musique ezonga na poto lelo oyo makambe koma ndenge koma wana donc pour dire que musique ezali passion ya bango ba musicien donc c'est ça Kofi Olomide a okene peut-être na fin déjà ya carrière na esprit ya bien bon on a ndenga mabete parce que papa oyo asepelisa biso nyo surtout asi akoli na ye donc to lingaye to protéger parce que ba musicien minga âge ne basé sur peu invité ba envie ba tika na mo ba comment ça ba cop mususu mais ye azo continuer toujours ko sepelisa biso na ki Kofi na ye na ki tcha tuni malgré tout tous on a besoin de nostalgie mais tout le monde en côté donc mais tout faut accepter comme modèle on a bon to lingé ka bongo et ça la bien ma casse tassi de Bundes quelqu'un qui nous la analyse
analyse oyo eza te mpona kotia polémique to mpona koloba mabe ya kofi eza analyse ekendaka bongo bino nde bokomprenaka te yango boyaka toujours na mafinga me nga mpe mafinga elobela yango eloo moko te mpo bofinga nga deja nyonso bofinga bainjili nyonso tu ya nzoto na nga badefo tu bosilisa donc échanger nango eloko moko te donc pour dire que nga na otikalaka analyste nazala kaka au milieu du village na nga nde nazalaka bato bozaka mal compris bosala effort boko comprendre nini otasi asalaka po asepelisa bino bolaike bo partager vidéo na bato nyonso bolingaka nga Tasi de Bundes oyo nazalaka na mpona kosala no baanalyse intelligente baanalyse ya kitoko oyo esalaka kitoko makasi mpe elenge loba nango fali pupa boyoki elenge donc c'est ça à la prochaine vidéo bye.